na miso mama biso ya fufu ebele comme bakote mabele combien bakufa bino so bobanga ngate yaya ngana fille de la promesse maman nanga bomona ki non bomona ki elle est en fille net na miso alambe nga ponda mosaka na ozonga na okolia na mipanzi batumba na loso elle est là ali aka fufu ba bando vendre maman biso miso balia pa bakufa ti mokileze ya nzambe mokileze ya mutu te eza ya nzambe bo éviter nga au toucher nga ça passe mais personne va toucher à mon business. Personne va toucher à mon business. Attends à dépenser 1000 cas. Bobi va sacrifice la saleté. Je me suis privé na moi na pauvre na moi na mutambongo te. Tata na nga maman na baza ba pauvre, je me bats pour ma famille. Na loka la fille musuta foutre l'appartement que dans un bon ba locataire ba ngatika ba mo héritage à 15 bon ba locataire ya fouti ndaku ya. Ngaso na fouti te 2 3 mois ba benga ninga na la libana maman biso. Ba benga ninga. Tata nanga sombe nanga lo pangoute. Maman nanga sombe nanga lo pangoute. Mais je me bats pour la comme ça maman nanga baerès. Je me bats pour la maman nanga via locataire. Maman nanga azala peut-être on a matériel au plus ça mais Alexandre Jésus. Alexandre Jésus. C'est lui mon bouclier. Trop c'est trop. Et ça là qui l'a vioté banda babandi ko signaler live bazo signaler live ba message ya harcèlement ba message ya kofinga na beti karaso 2-3 jours on a occupé na ngaité à un moment donné une goutte d'eau qui déborde je me suis dit non mais bato ba mona ngaloka na ngoto bobo na bango na bandes loka na lo bato ba kanisa na so na répondre à bino te pour boire bizengi wa niveau na ngati déjà sur le fait que bolande la vie na bino mo bobi kinga la fungoli boutique ya bino eza nga fungoli gablo na nga ya bino ya minene eza wapi nga bakainga na kisi nga kandisi nga avana nga baki basainga kisi ko bino bazapi mami watana bino ya YouTube ngati mami watana bino ya YouTube tozana bino ya YouTube bosala ni na YouTube na félicité kutuka Sarato la yana nga mungala so yini na minute to matane masuwa moko to kei au moins mutapunda na YouTube on va longola biso sonye wana bana TikTok bana wana ko beta biso bakao to ane misu makasi yango to lobaka to za misu makasi ya bandoki ya YouTube on a temps normal bana TikTok ba beta biso nyonso tout kao de bois pas Sarato la mutu azate Beni, comment Azate, na on va ana Kinshasa batapoto na toucher bango te. Batapoto na linga bango neti sur na maman Paradis Chantal Bola. Ya zalani na makambo te tata de wesh. Na ba na biso na Kinshasa. Na ba bazana na Kinshasa bakenda poto. O ba bwaka ngunda. Bana TikTok bana bando beta biso bakao. Tokoka te. Muta bundaka ya Saratola. Poto mona apeneke ya yaka so ayeto sentike abundaka. Bana to banda pour le festin ngata longo no so na fungoli boutique et bien za ba youtube faut féliciter ngati bana bana tite bana ko inaugurer bakata ba riba biso nanya sa kata riba na YouTube mutute bosaka bandoki bosaka eloko na yana ngane ne akelokelo na pese ba mbote place ça mta pesa nga conseil na fungola boutique o ye wana abana nga grâce lik nanga fungola boutique za na adresse et sa crédibilité kek na pese mbote maman de Stéphane yebe a boss les nene rapport c'est pour ça qu'on est à peine partout parce que hier on a grâce ngana ya uluka mbongo na réseaux sociaux bino so ba ko sa pista on est allé bino potanga nga mususu nani bana TikTok bo beti ngana on clairement bo gagna biso ba TikTok ya bo gagna biso zaka kindo kitozana na ngona misu makasi nde sala ke to bana bino to mona bino nyoso tunde boyati to mona bino so nde boya mais lelo ba jipe pai ba business e pai banda ko ya biso ba youtuber ezawe Ezawa, à part qu'on finga. Ezala wapi. Parce que pour les féliciter tanga na sel youtubers na kati ta riba na ligablo na nga ona longo bino soni boyo ko teli ndoki. So vous avez votre musulo ngalo bakina ay kasa longo biso sonye au moins na ba youtubers ngo bana to bana ki ndumba ona musanga youtube na ko finga batu. Ate bonga pe moteta faire d'ambassade te ka izalate mais moi na mai abunzi quand même abundi pona alongola biso soni boli wa combattre nga tissage exalté oui bon na yaki ke bundamta za parmi bana TikTok ba gagner biso ba beta biso toro
nga bana lo bango clairement parce que pourquoi parce que biso to tiara ke biso to aba star TV to yamba ba musicien liko nango bazozo liko nango bazozo sko ngane singa ko ke boso za ko koma tina fona telinga biso beto ça na YouTube mais bana oya réseau bana oya TikTok désolé parce que na benga bino bana ko excuser nga bato ba na TikTok bana vision mususu par rapport aux visions biso to zaki na na YouTube biso to se contrat olanda ba mission na sima ko fingaka ko bokola ba pasha ko za ba pasha vito banda ko ça na YouTube ya ngwana mais bango baza tellement malin ba yena mubuli ya koluga mbongo to mona pende ba banzi na place ba komi skoloka nga na zala pe moi maele na copier bango na jamais ngana otika sima te po biso na YouTube to na longoli ka nyene ya kelo ya na nga saratola na ba na poto te na ba YouTuber ba na kinshasa na ba longa kinshasa ba kino fa na poto bana poto ka ba Raissa Pindi ba Chantal Bola ba ngona surtout bino boza makambo te to lo ba entre biso ba kina ba kina ba ngunda na poto niveau te ya na préféré na luka mutabanda na 1 akomi na 2 akomi na 3 c'est Liowa Perika Simbeza na 600K na Simbeza na 600K et à Vietnam ils a 32 pouces ils a closure 5 fois Madame Fleur Kabatissa Jezate Bozelana vanda na ina pelisi live na bando sala analyse na ba fina bino médiocre donc na ko télé ko lobaté sur vos vies au fait parce que vous êtes de malheureux oui na lobani bravo na ba TikToker nyonso moi je me suis servi de vous pour na comme na idée entrepreneuriat parce que bino ne ba politique biso to négliger TikTok tango yaka na simu mto ndo na privé sia to kela moi application pas moi biso batala biso na TV to comprendre que lelo même le président, même Donald Trump, vous voyez, le président des États-Unis, celui-là a gagné qui mandat, a gagné qui propagande tout parce que moi, il y a Souka. Elle dit que papa, tu dois utiliser le plateforme TikTok comme promotion pour promouvoir. Donald Trump, basali calcul, a par voix et belé à ba jeune au balanagi na TikTok. Voilà pourquoi quand Joe Biden il avait signé pas bannir TikTok aux États-Unis, Donald Trump il a sauvé TikTok parce qu'il a compris que TikTok et contribué à la propagande. Ngana se servi na ndonga ba Maria ba Jemima ba Chimène ba Aaron ba monyo surtout ba Aaron ba Gédéon ba fio ba na vitesse mususu biso to vendre la ka ba via bato bango ba ya que tout moni bango nde bazo ya to bando tsebino ba chimé mais bo gagner biso achabino ba youtubers parce que nga loka am susu na se copie na nga pa mama liziba na linga ke mingi na se copie na nga mama liziba na komo luka so na copie na ngai na ti parti masolo mama TikTok facile na yo luka na bomi nani to copie ka o mala bolinga ko vendre ba via bato bona pesa live na matière ba via bato etalinga bolina tikala ike ya quartier bando la samu sabota ya yo asala na YouTube liko nango atambola makolo poussière alala nandaka kina osala toilette na ponga pour commune bolingi bongo bachulanga ya via ba pasha ya nana pema boko la pasha te ya famille dendo na luka kwanga ya famille dendo ngamo na luka kwanga tina boko lo pasha to sali ndeni bolingi ni kindo kyango yang nabi ndakunya nganga to kenda ensemble ba lesa biso kindo kimukolo moko ngalo kana bima na kindo kyango wa memanga to bomana ni na bino ya bolito tambola ka ele kiri loka to ke malongi oyo ça fait combien d'années depuis on a commencé on a grandi na ba réseau to koli na ba réseau bolingi nini nanga bolingi nini na oteka biloko na nga ya ngai perruque disponible hein? Vietnam Air 600K 34 pouces closure 5x5 dentelle HD d'accord je pense que c'est bon na lobby boé et koki obengana pour ça appel conférence obengana boloba ba non grâce te la star maman warrior winga maman warrior la seule et l'unique Maman warrior ka mon kwa zala na konga apesi muna mutu barne on a pesi binu za lora provision bole onda muna poso sili et zo moi tampona ya lisusu d'accord maman warrior UDM mboka voilà je suis là je vous aime beaucoup achetez les perruques voilà disponible elle est là 600K Vietnam Air expédition partout dans le monde nous expédions via la DHL
Numéro to épinglé, pardon maman. Numéro to épinglé, on a au sali capture au Tindel Bisson à privé. Donc voilà, nous sommes dans la commune de Bondalungwa, avenue Luchuma numéro 1 bis, référence César, arrêt Vodacom, école Sévigné à primaire, juste en diagonale, vous allez voir le panneau lumineux et été mon R Eza Wana. T'as les locaux yo. Kibokolo na ngai ya motema, kibokolo na ngai ya vie, kibokolo na ngai ya motema, muluba deluxe. Na meba kote me muna na koza kitoko fait. Moi mulube, amuna za kitoko, afi baluba na za pembe neti benyi. Kibokolo na ngai ya motema, muluba deluxe matala na coach légendaire. Ba page nyonso tu ya TikTok, na boko linganga, tinga linganga bino ya. Na sana po makanda motema te. Kibokolo na nga muluba deluxe matala na chichi news ba page nyonso tu ya TikTok oboye dara biso poto émerger poto avancer nzamba pambola bino na musala makasi obo sala keza la facilité. Kibokolo je t'aime na ko molingo mwa mini mabete nina wali na kibokolo mingi boy mabete na bimuluba deluxe neti yo boy na muna ko pozala coach légendaire officiel ya nga ya motema rando vérité mwana ba page nyonso ya TikTok na kepi na Facebook les news de Star Marie-Laure moi Kazoro Mabiala la mama na nga ya motema. La maman na nga ya motema wa banda biso na faible commencement ton voyer l'autre côté à l'embater pour nous soutenir biso wana tuki na Facebook ba page polémique nyonso bravo à vous pour na musala makasi oyo bo salaka. Je suis Grace Temo, la fondatrice de la marque de cheveux Temo R, présidente de la fondation La Compassion by Grace Temo, DG ya chaîne YouTube Grace Temo Télévision. Voilà, je suis là, maman warrior, UDM. Yara isa pinzi yana ngai yana ngamo se apembe lokale kina benito. Parce Yara isa pinzi yana ngamo merci pour na ba fleur. Merci beaucoup, ezaki moi coup de gueule. Voilà, perruque disponible d'abord ya a. Côte légendaire na nga ya motema na lingio mingi ba page nyonso polémique. Prenez-moi comme votre ya. Ya ponga mukolo ndenga nga pa na ya ba youtubeur nyonso tu. Bino tu ba leki na nga. Nga ya na bino. Bomona mama biso tu mukolo anu na 9 ans. Nga muna 58 ans. Même ça nous on est à 58 ans. Ya na bino ye. Achetez, voilà. Perruque Vietnam Air. 34 pouces, closure 5x5, dentelle HD, disponible, achetez mon R. On a épinglé le numéro. On a épinglé le numéro. Oh, Azapop. Comment on balayage na ye? Mon Moulouba Deluxe, je t'aime mon bébé Moulouba, la plus belle. Moulouba Deluxe, love you mon amour, Moulouba la plus belle. Encore pas fait Moulouba Bazaki Toko, le comme la sirène. Moulouba nga motema, kiboko nga motema, je t'aime beaucoup, rendre vérité moi na coach légendaire. Je vous aime beaucoup les news de Star Marie-Laure Moka, la mama, papa junior, on a ba ona bossani ba combo, bozonga ya na bino non, je suis là non. Pour une séquence à la grande sœur nationale. Nga bozonga le cas grande sœur na bino ya na 58 même ça on a 9 ans. Nga bina ya na bino nyonso ba leki nanga. Voilà. Merci beaucoup. Otala, au pas à closure 5 fois. Au closure à 2 fois 6. Il y a ça 200K. Otala. Il est pas ça, 28 pouces, Vietnam toujours. On a épinglé le numéro. En fait, nous travaillons en collaboration avec la DHL. Tous ceux qui comprennent la DHL, parce que nous avons qui a buté dans la promo expédition. Officiellement, je peux même poster le contrat, mais ça reste confidentiel. Je ne peux pas poster le contrat. Parce que les Taliban ont buté dans la promo qui est la expédition. Ce qu'on sombi perruque, na yo na Temo R. Puis au tinelo gris tarifaire na yo. Au tali juste zone place pays na ezali. Au moni prix au pesé. Au tinelo juste tout ça les calculs il y a TVA. Baki batikelo na DHL. Au tinelo numéro na yo ya suivi. Même ici à Kinshasa, aux 550K. 550K. Vietnam, closure 5x5. Nous sommes dans la commune de Bondalungwa, avenue Luchuma numéro 1 bis,
référence ESA, arrêt Vodacom, école Sévigné à primaire, juste en diagonale, vous allez retrouver notre boutique Témo R ESA Ouana. Ici à Kinshasa, nous livrons aussi pour la Bataba province, au salaire achat, il y a plus de 250 cas, expédition ESA gratuite. Donc voilà, il y a tellement de pépites. Hein. Voilà, nous souillons, Aza 26 pouces Vietnam Air. Aza closure 2x6. Aza à 400K. Aza à 400K. Pour la Batabrazafi, peut-être qu'on expédie. Hein. On expédie. En tout cas, on expédie partout dans le monde, sauf en enfer. À tous en Australie, tous autres signes d'avis à la DHL, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, partout aux autres signes. Paris, la Plonga. Oh, 550K. Oh, bah, place, on soit à 900K, 1000K, mais plus surtout, on s'en fout de bénéfices. On s'en fout de bénéfices. Maman, bisous à tout le warrior. Hein? Maman warrior comme mon vous allez non voilà. Bisous à tout le warrior. Rendez-vous tout ça les 2 dans le 3 Stade de France. Voilà. Ce qu'on a vu Stade de France au type. Voilà dans le combo. Voilà. Voilà, 550K. On a épinglé les numéros, vous envoyez un message sur WhatsApp, expédition partout dans le monde via la DHL avec le prix imbattable. Nous sommes dans la commune de Bondalungwa, avenue Luchuma numéro 1 bis, référence César, arrêt Vodacom, école Sévigné à primaire juste en diagonale. Bandal Sinki. Hein? Je pense que c'est bon. Photo Kanga. Lobby Nanga déjà à partir à 8h. À partir à 8h, je serai là. Donc, avenue Luchuma numéro 1 bis. Bandal Sinking, référence, c'est ça, arrêt Vodacom, na école Sévigné. Donc, voilà, il y a tellement de pépites. Au Paza Bob, il y a balayage. Bob. Voilà, donc je vous aime beaucoup. Bisous à vous. Franchement, au Baza et au Baza. 34 pouces, 32, 30, n'est pas si. Closure de 2x6 au Baza Vietnam Air One Donneur. Vietnam pendant à Vietnam. Donc, passez vos commandes, nous expédions partout dans le monde et tout. Bisous à vous. Et tout autre capé bah oui là pour entretenir bah ceux qui n'a mis voilà dans la WhatsApp il ne va pas trop plaisir mais il est pas ça franche il est pas ça Vietnam franchement c'est facile à porter on nous vendons de prix que t'apporter pour la sambo bana ou couleur à la jaune nous à lobby hein donc voilà dans la WhatsApp je vous aime beaucoup votre maman warrior UDA mamboka mami watana binonga et ok, merci beaucoup de nous soutenir, merci à tout le monde, merci d'avoir tapoté. Dans le sabbat live, moi tous les jours, je vais mon RSA bébé sika. Non, bébé sika soyez assez ngaba lingaye, ba chérie, ba petit ba bisous, pour coller na bolingo, coller en bonne santé, mais si vous voulez des lix na qui beaucoup. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous garde, on se retrouve demain. Écrivez-moi sur WhatsApp, j'ai plein de numéros, bisous. Yeah.